Ngaïsa qui sert bien à tirer voiture avec chauffeur. Tu as les gens de sœurs avec Ozano Nabani mais il y a un peso. Donc les sœurs comme ça en fait. Moi je dis comme ça. Article permet tout comme qui nango. Donc remettez le lendemain. Bon, bino bosalion. Et puis bino bakoni fuati kuna ya SB. Bozoya pour le baquet Davina, ça c'est en 38 émissions. Davina sans l'émission te. A sali on peut na compte nini te. Ba benga on compte on ezarani nyango. Ba na faux compte te voilà. Aye na compte na ye moko pena na TikTok na ye moko. En tout cas bravo na Davina parce que oza courageuse. Ola ki sara bango ke oleki bango. Pourquoi tu cries sur elle? Je te parle, pourquoi tu cries sur elle? Mais tu te prends pour qui dans cette maison? Tu te prends pour une Mercedes Pharaon? Non. Tu te prends pour qui? Tu te crois où? C'est ma fille, on ne la touche pas. On ne la fait pas de remarques. Tu comprends ça? C'est les produits de ma vie, purée de patates de mince. Tu ne la touches pas, tu ne la parles pas, tu n'oses pas la voir sur elle. Et tout le monde dit maman Esther lolenge nini azote ya mwana. O azande ko ya Nikita. Tout le monde dit nini azote ya mwana. Soki ameki beta e mbata e puis kima. Puis tala mwana ndenga azolo ba naza bête. A consentir azomona déjà na sopeli ye mai. En tout cas boye vraiment eza kitoko te. Longola no Thérèse ya na casquette ya maboki Laetitia Mwamba ye kotalisa biso lolenge nini artiste akoki kozala andeyo ya kozala artiste comédien Thérèse aza maman Thérèse aza éducateur ya masse Thérèse aza une femme à respecter mais ye moko azwi respect wana ateki yango lokola ezawu atekaka kimokolo. Donc, bien, quand vous avez la conflit, on a la vidéo, bien, bino, et l'on y a si, de toute façon, place, et l'on a la barre, on a ça, la poche, la barre, le sale, on est. C'est comme ils ont le baquet départ, il y a Davina, il y a Linda, il y a Gatmi et soit Kassila. Il y a moi, on a dit, la rabine, ou quoi, ça, là, n'importe quoi. Et les là, on a des communicateurs moussousou, des chroniqueurs, des communicateurs, des chroniqueurs moussousou, des chroniqueuses. On va fanda atana artiste de mon côté. Peut-être qu'on va penser na bambote, mais ba fanda te. Le col a ba interprété comme abe. Le col a pe azana mauvais côté. Yé pas ko yaka en interprétation wana, abandi mama kokota na ligne wana. Mwana moko te akolinga afandi baya bala ba manquer maman la bango respect na misu na ye bazotia maman bango misaki na misu mwana wana quel que soit za mokie ako réagir. C'est ce que moi je fais. Toute la maman lorsqu'on a papa Tito pas tout. Oui, oui. Est-ce que moi, j'ai tout côté dans la chambre? Te, na chambre te papa. Elo exact. Et attends, na chambre mususu ya mwana. Tout côté. Te, kuna exact. Nyo seza nango bien papa. Bo se déranger te. Nyo seza bien. Total lolenge ba bayara ndenge nini. Bo koti na ndako ya mutu. Bozo ko insister bo kota ti na kati ya chambre. Chambre eza vie cachée ya mutu. Chambre eza esika oyo to bombaka babiloko na biso oyo ya motuya. Chambre eza vie ya mutu, demi vie ya mutu, chambre. Parce que to pasaka nuit wana ya malamu ekoki ko arriver ya mabepe ekoki ko arriver kana kati ya chambre wana.
Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur votre chaîne Hot Bascule et na émission na yango lisano ya kebo ezalaka présenté et pas inangai chanceuse moi na suka ya basoni songi autrement dit IGF de tous. Merci beaucoup pour la fidélité et confiance au bozaka nango na kati ya ba chaîne na biso na Hot Bascule pe na matière de famille Libota. En tout cas, bandeko balandi, merci beaucoup na bandeko nyonso au bolandaka biso. Merci beaucoup à notre manager de luxe, le manager le plus intelligent qui s'appelle Papa Tigre depuis Texas. Que Dieu te bénisse ainsi que votre famille et pourquoi pas Darling Love, CPI de la presse, notre coordonnatrice. Que Dieu te bénisse aussi. Et un grand merci à nos abonnés et sur abonnés au Batalaka biso, abonnés oyo vraiment bazalaka wana oyo ba commentaka oyo ba se manifeste. En tout cas, manifestez-vous et que ça là vraiment kitoko makasi bo se manifester dans ma commentaire et que ça là vraiment kitoko makasi bo se manifester lokola mama ani putu mama aningo imputu voilà lokola Jos Senga lokola Julia lokola Julia Miguel en tout cas Miguel Ngaka, voilà. En tout cas, et que ça la vraiment qui tourne au si le la maman chérie, le la maman Claudine Bokato, la maman Germaine Makiese, maman Francine Matondo, depuis États-Unis, le la ya Sylvine Jolie, le en tout cas, maman ne se basa tellement ébélé, le la maman Gina Mabiala, le la maman Bibish Kande, ya voilà, tout le monde a rabongo, ba commentaire, na bango, et ça la kawana, à chaque fois, ba élément na biso, écoute, vraiment, boende, et ça la ka, malamu mingi et merci beaucoup na mon bière chérie Paul Lisumpa et na JNT Jonathan de Best na et pourquoi pas na Exode Mikebi o azabongo sima ya caméra donc azo sala ke bilili et comme vraiment kitoko makasi na kati ya ba etando ekena bino fit mena biso eza déjà na kati ya Bellevue TV na Candy Star tozabongo na les apparences voilà na Candy Star tozabongo na les apparences eza na kati ya Candy Star tozomona maman Bellevue tozomona en tout cas bandeko baza wana tellement ebele tokende totala ba film pe na Candy Star et kozala vraiment malamu mingi pe tobosana te na chaîne mère na biso Bellevue TV toza na film oyo eza na kombo en tout cas moi eza na anglais les autres semblent un peu difficiles donc disruption moment voilà donc où est le bibongo en français les moments de perturbation voilà donc ngana lo bango mingi mingi na français parce que na anglais en tout cas naza papa tigre te bandeko balandi moi ko c'est que ça là vraiment kitoko makasi donc le moment de perturbation na kati ya les moments de perturbation tozomona bongo ba acteur baza wana lokola bobo lokola ambulance lokola Kenny lokola maman na biso Esther Ngalasi lokola en tout cas papa JR bandeko bazana Linda bandeko bazana vraiment tellement et belé film na biso na ebandeli déjà bandeko balandi eza vraiment kitoko makasi parce que tant tozotala na ndako ya maman Esther Ngalasi il y a aussi des mamans au bazaka bongo bazana ba comportement wana lokola mwana ya mobali na yo aye azovanda na ndako na yo olingo komise lokola ennemi pendant que tant ba papa bazwaka bana o babotaka libanda bayaka na bango na bandako ezalaka po ete bamesana bakolisa kibondeko ezalaka te po ezwa rivalité ya mama na bango olatisa ngo mwana biso bana tozala na biso ba angelou toyebaka eloko te baparent nde etomoni mama Esther lolenge nini azoteya mwana aza ndeko ya Nikita tomoni nde nini azoteya mwana soki ameki beta ye mbata epui kima pui tala mwana ndenge azoloba naza bete te akosentir azomona déjà na sopeli ye mai en tout cas boye vraiment eza kitoko te tomoni kuna Nikita na ndeko na ye eza lokola tombe na géri Madame Bellevue azoteya
kaka na kati ya film oyo les moments de perturbation bandeko madame Belvi Kandi en tout cas nzambe ya pambola yo écriture vraiment ya kitoko écriture ya musuni oyo vraiment akondima te en tout cas azala maudit ou maudite bandeko na ngai côté kuna tokei eloko moko papa JR alobi wana na première partie parce que deuxième partie zokota déjà lelo bandeko balandi eloko moko papa JR alobi wana ke po yeba mutu malamu ofanda na mutu malamu fo yeba bizaleli oyeba bizaleli po fanda na mutu malamu eza conseil lelo oyo tokoma komona na bato mosusu bafanda na bato te bayaka na tele baye kofanda baye kodécortiquer mutu wana kuta azalaka lokola ayokaka amona te aye kointerprete ngo na ndenge na ye elelo oyo tozomona bacommunicateur mosusu bachronique benga bacommunicateur te bachroniqueur mosusu na bachroniqueuse oyo bafanda ata na artiste moko te peut-être bapesa na bambote me bafanda te lokola bainterpretaka mabe lokola mpe aza na mauvais côté ye pa koyaka na interprétation wana abandi mbama kokota na linie wana ata kutu mutu bato ya mabe oyo toyebaka bazala mpe na bato bazala na bango malamu bandeko eloko ya papa JR en tout cas esalinga vraiment kitoko makasi totala du ya papa JR na mama nani bandeko eza vraiment filme moko ya kotala eza filme ya kotala bandeko balandi bongo ntango toke kuna kote ya papa Tito non ya kutu kota babobo te parce que kuna bapandi nde ezokanga soki toke kote ya papa Tito totala papa Tito na mama Loso atuka nzamba batelaka biso nzamba bomba biso bamapango tozokende kofutela bamapango tozoluka ya kovanda ya kofutela bandeko balandi eza na mapango mosusu oyo tokoki kofanda te tokoki kofutela te soki nzamba fongoli biso bamisu ya molimo soki nzamba fongoli biso bamisu ya molimo eza na mapango mosusu tofutela te sko madame Belvi azolakisa biso yango na kati ya bafilme azoteya biso na kati ya bafilme totala mama Loso na papa Tito bandeko balandi totala lolenge babayaka ndenge nini bokoti na ndako ya mutu bozokoinsiste bokota ti na kati ya chambre eza vie caché ya mutu chambre eza esika oyo tobombaka babiloko na biso oyo ya motuya chambre eza vie ya mutu demi vie ya mutu chambre parce que topasaka nuit wana ya malamu ekoki koarrive ya mabe mpe ekoki koarrive ka na kati ya chambre wana bandeko balandi mais papa Tito na mama Loso baza kose permettre ya koyebisa locataire na bango ya koinsiste kaka bakota na chambre batala esika etangaka mpe tala lolenge baréaction na bango tomonaki deja na teaser lolenge nini papa Tito na mama Loso bazali bandeko siko vi ya mwana mwasi wana na mobali na ye na bana na ye eske kozala malamu na kati ya lopango ya bongo vi ya foyer wana bakozala malamu bandeko nyonso wana kaka na kati ya Belvi TV écriture ya madame Belvi azolakisa biso te lolenge nini oyo mama mukolo akozala mwasi ya mwana mukie olakisa biso yango te parce qu'il y a aussi des conséquences. Azola ki sabiso yango te. Azola ki sabiso te lolenge nini mama oya bota mwana lele et puis mwana wana lele azoyela e mwasi. Ola ki sabiso yango te. Madame Belvi azoteya. Lolenge nini ba mapa de réalité. Lolenge nini ba mapango tokendaka kofutela ezalaka ba mapango mosusu. Lolenge nini mama maratre akoki kozala na mwana ya mobali na ye et puis tomoni kuna papa JR lolenge nini azoteya
mwana mobali oyo azolinga kende kobala. Et bravo na bartiste oyo bozojouer na kati ya film na biso les moments de perturbation oyo eza bongo na anglais disruption moment. Félicitations na bandeko nyonso en tout cas na bomoko nde Bellevue TV ekokende liboso na bomoko nde Candy Star ekokende liboso malheur to malheureuse oyo ye ko talisa biso lolenge nini nazo décortiquer ko finga comédien et puis baninga mususu bravo na Laetitia Mwamba, bravo na Laetitia Mwamba. Laetitia Mwamba aye kotalisa lolenge nini ba comportement ya Theresia, lolenge nini Theresia zo se comporter to longola no Theresia na casquette ya maboke bandeko lelo na binité parce que c'est important. Louange na biso ezana suka comme d'habitude. Ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas. Laetitia Mwamba ye kotalisa biso lolenge nini artiste akoki kozala en dehors ya kozala artiste comédienne. Theresia aza maman, Theresia aza éducateur ya masse, Theresia aza une femme à respecter, mais ye moko azui respect wana ateki yango lokolo ezawu atekaka kimkolo ya kofandaka na plateau ya ko se permetaka ya kokota ba conflit ya bano bazoya na sima na bango na kati ya maboke bandeko. Theresia aza censé ya kote ya bango ke boza bana bolanda nzela oyo boye ba carrière na bino eza nanu mlai. Theresia elle pouvait le faire, mais en ce moment toyebi te Satan a nini ya distraction oyo akota na mitu ya bartiste et comédien na biso. Ce n'était pas ça oyo communauté congolaise ebandaki ko s'attendre na kati ya maboke na biso. Voilà. Parce que y a des gens bato yo ba yebi ngai eza na mama moko akomela kinga ikama Melina. En tout cas maman na yoki conseil. Na yoki vraiment. Ayebisinga ke na yebela ka yo boete. Mais pour ton information, pour votre information avec beaucoup de respect, mwana moko te akolinga afandi baya bala ba manke mama na bango respect na misu na ye. Bazotia mama bango misapi na misu mwana wana quel que soit za mokie ako réagir. C'est ce que moi je fais. Bandeko balandi. Tolandi Davina. Tolandi ba vidéo ya Davina. On a commis awa Exode Mikebi o edengai otiela nga vidéo wana. Otiela nga vidéo wana. Lolenge nini Davina apwa azoloba. Tokozonga sima. Donc bien nyonso comme bossa la ba conflit on a bossa ba vidéo bino ndeti bino elo nya sika bokosa onga de toute façon place nga na elo nga na ba on sala quand je là ba bossali monter bo ba mi pique boye ba bino kuna bien té oh nan moi j'étais seule quand j'étais là, d'accord. Et puis il y a des ces choses et ces secrets qu'on se dit ti le lobe na yo konté onga na yo kaye o ya yo ka ngati to ka na yo kate. C'est-à-dire que on a banda ko ta na salon na chambre place boko tati bino. En tout cas, je suis pas sûre. Mais je suis pas sûre. Ngaïza qui sert bien à tirer aux voitures avec chauffeur. Tu vois les gens de sœurs, avec Ozano Nabami tout cas. Mais il y a un peso. Donc les sœurs comme ça en fait. Moi j'étais comme ça. On article permet tout cas donc remettez le lendemain. Bon, bino bosalion. Il y a tout bosaka ba vidéo les coups bino place dans la lek. Mais sentez vous gêner au fait. Moi je peux pas rentrer là-bas parce que moi ma place ba mi. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, en tout cas, voilà, Toti Koyoka, le lengeni ni Davina, Azo, le lengeni ni Davina, Azo, s'exprimer.
bokomisa batu nyonso bolongola bango na bacasquette oyo bazalaka bolatisa bango bacasquette mosusu toki Davina epuis makambo oyo ebandaki mwana bango ya mwindu aza molili na bilengi ya video nde balobaka elobi nango ata na bible te kaka na feti nde mutu ya Jean-Baptiste ekatamaki lokola bilengi na bango soki bawutaki wapi bawutaki makambo na bango basalaka Davina aza clair yo kokuta bato na mambu na bango olingi osomba ngo par rapport ya nini yaka sala musala na okende oza na carrière mulai boli bokata ba carrière na bino kilatu boye pourquoi parce que tokoloba teke ezalaki boye oyo ezalaki délire non ezalaki vraiment pique oyo eza penaki te oyo eza ya nga oyo eza ya biso tika biso tolobaki départ ya Davina ya Linda ya Gatbi eswaka sila yango wana tindaka bino boya kosala ba n'importe quoi nga nayebi baartiste babetanaka na scène nga fona sala boye mpona leka nga fona sala boye mpona leka ye mais boza bafaible bino soki banani oyo babengaka bino wana boza bafaible est-ce que ntango bofandaka botalaka mosala oyo Linda asalaka te botalaka mosala oyo Davina apo asala te tozalaka no na basi parce que baza bana basi ntango ndenge Davina azozwe Davina azopesa le meilleur oyo azalaki ke esika moko boye ezaka ke yo fosala boye yo fozongisa boye et puis bino bakoni fwati kuna ya SB bozoya kolobake Davina asa 58 émission Davina sala émission te asali yango mpe na compte nini te babenga compte yango ezalaka nini yango na faux compte te voilà aye na compte na ye moko pena na TikTok na ye moko. En tout cas bravo na Davina parce que oza courageuse olakisaka bango ke oleki bango c'est obito que non na ba vanité. Davina a madame. Davina Apo, elle se respecte en guise de ça. Davina Apo, elle se respecte très bien. Donc Davina Apo a voyagé à Dubaï, où est commis paradis à ma comédien. Davina Apo a Dubaï, ils allaient en famille. Pe mamba ke na kosala le mona na kaso ta keso mabiloko ya agence na ye. Soit papa lobi bon maman au travail mingi, on va aller se reposer à Dubaï avec leurs enfants. Ce qu'on bino tango voyagera on ba communicateur na bino ya bazoba, bazoya kosala ba comparaison moko boye ezala raté. Bokendo sani. Boye bisa biso bokenda ko kanisa ba photo na ba restaurant. Bokendo sani. Boteka bana de boteka bana. Botika Delphine bana na ye basala musala. Botika bango basala musala parce que na terme na tseto ke na côté ya travail. Davina na chaboté télématé. Chaboté télématé. Ata o wana o batie wana. Ata Davina na bango wana télématé pas Davina. Parce que Davina a quoi exacté que pour la famille botate on a vraiment journaliste. Davina a quoi on a dans le sang parce que tant on joue à bon on a Davina comment est-ce qu'elle est tranquille sur scène, comment est-ce que Davina exploite ta scène. Si vous avez un côté na bino kuna kota matalana alors wate. Oh, départ à Davina et soit kasi là. Pourquoi?
Parce que si là, Davina pas si là, azaki mwana moko aussi là, abande côté lisu likolo wana. Ayebi ke awa ceux qui va komeli nga boye, Davina za en jouant. Davina longolango abeta ngo dada. Mais bozaki côté l'est, merci la bandeko basela biso adage que valeur eloko yebanaka soki ebungi tala valeur à Davina. Tala ndezo ebana tala valeur à Linda. Baninga bakei bosa musala na bango na tranquillité. Toi na posa théâtre, toi na posa bosa la biso cinéma, toi na besoin matala na te. Toza na besoin matala na te. Oyo pa yaki ko ebisa biso ke concurrence za la loyer to comme ba filme to sabe yaya noko vin rouge tika lokuta. Eloko ezate boko ma ba filme boya nango. Boko me ya biso ba filme boya nango. Boko ma ba filme to boyi matalana ba terre ba actrice bozawa na bo jouer les biso maboke. Pour jouer les bisous ma boquée. Parce que ça la bien. Parce que tu as vu caméra, tu as tournage. Tu as bazalande boy, ambiance les caraboy, moutou bazalande boy. Tu as la bien dans ma film, mais bien boy la bisou matalana. Boy la bisou ba jeton, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, oui. Même si la za consciente. Tant boy ata boy koloba ki olokuta Davina pendant que tu as la chambre assis là. Encore ta pena boye. Davina sala boye l'homme boye za place tête. Ok na koti. Ma sala l'homme matala na tête au mon tête. Ouais le bina mata ye mo te bo tu kolanga kuna na vidéo. Ouais j'ai pena ke yaya pena linga ke na bi ke Davina na mutuka na ye. Mais les lots tant moi na mutuka na pourquoi parce que abande ya kopé ça les meilleurs na scène au bio chapeauté karata moye le col linga vie apprécié na Didi TV kuna zala ki pe ba conseil lingi to lingi vie apprécié ya matala na ba mona yo po existara yo po zalaka le col à côté kuna ba te kaka mona ba tu Davina Abonike awa. Awa epo na ngate. Papa na ngate 12 ala kisanga boete. Kule biso ezaki musala. Awa ezande to teka, to vendre. Ngane ko teka bino boye sanga na teke lo mususu mama. Bendia bazala na makambo epele, kutima bendia za makasi. Mais ko se retrouver le longi na ngeko maloko mukonja magorodo. Surtout dans la tala que le yam konza magorodo. Ouais, beba likolo ya nini. Ya ko bima libanda. Davina devait la signera pour les meilleurs et pour les pires. Davina à poids. Moi si babala na $7,000. Ya. Botika ba marié, osano marié tetika ko se concurrencer na mutu abala, oya girara bana, oya girara mobali, nanda. Deviner à quoi valeur. Aza valeur. Yango na tanga tala ke lobité, valeur nanga, et osenga pona kende. Et si ya maman oyo a encadrer na bien et si ya maman o a bi valeur ya foyer Davina a posé la claire émission moko eleka je crois que mtayambaka ezalaka Davina lobango déjà rêve nanga un jour ce belle vie a benga na boya te na okende parce que rêve ngeza kana jouer pe na belle vie et kokisama Davina yona na bela bota la Davina ndenge a multiplier lisusu multiplier Davina a pourtant tout le monde est kati koto V12 koto belle vie kandi ya si les athées
À quoi bon mon abatos à la côté au beau PC conseil te côté ezaka ke to ke les boîtes to ke les métaux pendant kazana bana azana mobali ah boye Linda c'est binoni bota la Linda bande ko na to la sincère Linda émission ezoya na kosala capture ya vidéo wana wazata wazaki na SB temps wazako jouer na bazaka tableau moi boina sila je crois que na tonton Omar tonton la Davina ya Linda ya SB tonton la Linda ya Bella bino moment on a teke deux personnes différentes Montréal, surveille. Baza deux personnes différentes. Linda Côte, t'as un ici armé na katia bella. T'as un Linda zo jouer na tranquillité. Ozaki kuna na katia SB. Faut batia kaka mutalo yenge muta shosho muta boye to boyite. Mais tranquillité ya scène na katia SB kuna Linda zaki na mote. Ezaleka ba scène mo botie likolo scène mo ya mopanzi scène mo ya kosala boy surtout ba sala kana ba joua kana na chapote ba utaka soki maboma boy bayaka bandeko oyo si la zalaka mukolo mobali siko chapote na Linda baye yaya ngamwasi alibala bambanda bayeli ngona pe mbanda moko na zemi ngona ke wela kokanga mobali tolala na yeti na ko s'en charger na bango mibale bafandi wana en tout cas bo réfléchissant à bien te tala ce réaction Linda ndenge zalaka tala Linda na banda ko jouer agite ka de quoi maman ba aye siko na Bella ba transformer ba lambier Talina n'a comment jouer. Parce que comment ça, il me mettait ma passe. En tout cas, Davina a pour Osana raison, on a laissé na lobaki ango, na lobaka ango, na émission na moko. Ba tu misu bazakuna, bazo silama. Parce que ba yebi que so ke yimya, wakune yinda pamba. Yo mwana oyesika, kune yinda pamba. Kune yinda ka, ok wapi. Bobimi dana ba casquette ba impoli. Parce que na minito so yebela te. Ok ne na Didi TV. Cardozo. Et puis bande ko misusu que c'est ba yebio déjà que oyo nguma mabe. C'est mère des troubles plutôt. Nami onzoyo. Boye na cinéma boye cinéma sika. Pour ça vous avez la référence, il y a ma maman na biso ya kala. Pourquoi vous avez la référence à Thérèse Annette Gabi? Pourquoi? Lelo tomoni Gabriel kunana ina tonton na biso yam siyambi. Est-ce que Gabriel Bartiste na biso comédien lelo oyo bamiye bakalisute baye bakaba valeur o bazate baye bakate eza participer mawa ya kotala mutu lokola Gabriel ya kofanda na kiti ko bana ko lo baba insanité ba n'importe quoi pona baninga na mususu ya théâtre bozongi la ba casquette na bino. Aux artistes et comédiens, zala comédiens. Tonton d'accord awaye bandeko, to mona ki tournage na bango ndenge de kakiti. Bon mona ki te tonton d'accord azaki à l'aise te kuna. D'accord ça il n'était pas à l'aise na SB kuna na tournage na bino. De ezaki na jouer kaka. Bandeko na ya ko expliquer amu. Na ya ko expliquer amu d'accord ça zaki à l'est.
Et bino artiste et comédien mususu, c'est le moment. Ya kote le mela ba ninga na bino mususu o bazosala ke ba valeur na bino ekita. O bosala ke be lelo o bozala ba sans valeur. Bosana posa ba art na bino bo exploiter yango. So boye bisanga. Côté tout ça ba Camerounais ba bengi bino boke ko jouer. Ce qu'on a insanité ba ko benga bino pe boke ko jouer. Ce qu'on a insanité nyonso oyo. Ba makambo nyonso bazoyela ka bino ya ko kosela ka bino ya lokuta. O bino mo boye piqué na sala ngote. Mais ce qu'on est panzani déjà qui déjà. Est-ce que vous êtes sûr vraiment que ba benga bino? Ba benga te. Artiste et comédien, c'est le moment. Il y a côté les mains. Il y a côté les mains là. Bateau baso qui dit ça ba valeur ya ba ninga na bino. Lelo madame Belvi Kandi aza insulté. Na ma finga ya lolenge nyonso. O soki botali. Mingi eza na SB. Lelo oyo mutu ayela batu siloga ya makolo soso soki libumu nini azaka muninga na bino artiste et comédien bosala ye nini lelo oyo mutu ayako kosa makambo afanda azokosa makambo lokuta ya kimpese mutu abimisa kosa makambo wana eza artiste et comédien bosalaka nini. C'est vraiment regrettable. Cinéma congolais soit na posa et que les liboso et l'homme maboke. Maboke est vulgaire et l'homme comme un cinéma. Peut-être bazota la bana basi bana mibalo bazo jouer et ça na ba norme. Bine moko soki bobongisi biso ba chroniqueur ba journaliste toya ko fana te poto lo baba boba sur bino. Tokoya pour exploiter ma œuvre na bino. En tout cas, émission na ngana bandi ke esuki awa. Merci beaucoup na bande konyoso o bolandi biso, bolandi ngai ko bana na ebandeli kino na suka. Merci na yo oyo kotia commentaire, merci na yo oyo ko liker, merci pe na oyo ako partager émission na ngai. En tout cas, Exode Mikebi. Lelo vraiment louange vraiment na moni kozalate parce que Dieu te zanga vraiment malamu te, je ne sais pas na lamu ki ka bongo. Et merci beaucoup à notre manager de Ligue, c'est le manager le plus intelligent, manager Oyo Ayaka Kaka na ma innovation yasika chaque jour. Merci beaucoup na Darling Love CPI, notre coordonnatrice. Bientôt là, bozozwa bagad ya kitoko makasi na kati ya chaîne biso Hot Bastille. Et ba émission ya kafu kaka nebo mesana kotala, kaka neto mesana koseka biso na bino bozozwa bagag, ba filme na kati ya Hot Bastille, voilà. Donc ba émission kitoko makati na kasi ya matière de famille libota bandeko balandi. Et merci na Bianca Zanga, merci na Exode Mikebi Wazaki Sima caméra, notre réalisateur dans l'ombre. Et merci beaucoup na maman Annie Poutou, maman Ngoyi Poutou, maman Annie Ngoyi Poutou, voilà. Merci beaucoup Nayo, merci na Ika Mamelina, et merci na Julia, merci na bandeko nyonso o nyonso bolinganga. En tout cas ngapena lingarabino tellement makasi. Restez toujours branchés, serrez cimentés, collés, scotchés sur notre chaîne Hot Bastille. Quant à moi, je vous dis au revoir.